Oyo Joachim Zambona na émission la vérité dès qu'on a nazali ko présenter la date de David Livingstone. Alléluia. Bande konanga wane zalaki ser na biso Mama Rema oyo tosili koyeba biso nyonso etasila ko sala biso ONG kitoko elenge mama liboso ekoli engolo baete osalangani sauma milene o mochanko na bilombela nza komato na bilombela mpaka Joachim. Alléluia. Bande konanga tozala kolobela difficulté liboso David Livingstone akutanaki na okati na misala na ye en tant que apôtre pour na continent na biso ya Afrique, en tant que papa ya molimo na kati na continent biso ya Afrique, précisément en tant que ye comme takumbela biso Bible avec vérité nyonso na kati na Afrique centrale pe yango to kota pote ba bisika nini yango aniatela ki penza liloba na Nzambe e comment aniatela ki yango e comment alesa ki biso yango biso ba africain e comment biso ba africain to meraki yango et puis to ko ba Jésus na data lelo oyo ba biloko ya be komi na ba église ba indo biloko ba nkusu biloko ba na bilokombo biloko bato oyo bazali koyaka ba mfumu nsilulu ba ekumani wechi ba dompe invita kanga ba pasera ndenge na ndenge bakomi ko joindre bakoko oyo sanke ba yeba d'abord ete bokoko pe ya ba mindele na bokoko oya biso esalaki mariage kitoko combinaison salema kitoko po ete lilo wana Nzambe ekota ba mazanga kotombola kana na 16e siècle oyo ba musuku bazo ya kotombola tina 1921 tango papa Simon Kimbangu ayeko kufa po bana koloba ete bokoko na biso Biblia lelo fongola matoyo oyeba koma Biblia ekotaki na Afrique na mboka oya yo mwana ya Congo mwana ya Angola mwana ya Brazzaville mwana ya Gabon mwana ya Cameroun ndeko na ngai kokende musika te kangama na ngai. Deuxième difficulté David Livingstone ayayi kokuta na yango bandeko na ngato kende musika te ezali ete tangu sikoyo David Livingstone azoko koba kokende na bazamba kokota kotea sango malamu na bazamba wana azalaki kokutana na batu oyo bazali jamba village na bango bayebaki deja koma babindele bazali ja kokota na Afrique pona koya kosala esclavagisme ya kokanga bankole ya kokata batu maboko ya koboma batu na tango o refuser kokende na mpoto na masuwa bateka yo lokola nkole lokola esclave yeko azalaki kokende na baba place wana kolanda kaba makolo po David Livingstone ye pete mondele ya liboso babindele depuis ba 15e 14e siècle bakota kana bango deja na Afrique me bayela ki business ya batu business ya mbongo business ya koteka babiloko koza ba diamant ba olo ba palata ba bikeko na biso de business ona bayela ki kasi David Livingstone ya kana liloko moko liloba na Nzambe Biblia na tango ko bakoko na so moni eloko liboso balobaki ete yeyo moko na bango kati bato baza kosombaka biso baza kobebisaka biso baza kotielaka biso trouble na région na biso oyo tozalaki na kimia na biso entre papa na mama na mwana bango oyo baye bataki ya solo ezalaki me technique ye asalelaki abi te nga nayeli bino sango malamu liloba ya kitoko pour ce faire azalaki kotambolaka peut-être na munduki moko mpona kose défendre contre banyama ya mabe me mpona koboma te azali pe kotambola na groupe bato mikeka bato bayebi monoko ya langue ya village oyo elandani na ntango aza kolandaka makolo banzela ne azali kokende bisika oyo koya komona ete akutanaki deja na lion kutu zamba ebundisaki ye ameki ekangi na loboko kobenda loboko jusqu'à ce que équipage to bato bazali kotambola na ye un certain noir azalaki na pembeni asali tu bana ko distraire lion wana ebikisi ye sanko nde baliaki ye deja na bankosi kobosana te David Livingstone avant alonga Londres le sambone ezalaki kaka moko pe na kotiela bino na bamilulu na baclip na YouTube oyo bazali ete Nzambe ezala nanga bisika nyonso na kokende batela ngai
yo zala mobateli na ngai na ba difficulté ngana yebi na ngai tena ko kutana na yango mingi kati biso tozali kokende ba émission na ba mission ya évangélique ba missionnaire na ba kokende koteya toza kutu kozwa tana biso ko tana na nzambe liboso te mingi kati biso tozali kolamuka ntongo to kokenda misala toza ko kaze tozali na makasi ya ko discuter na bato na bisika ya musala na ba manager na biso na ba travailler na biso ba ko équiper na biso non yo mondi mitango lamuka na 5h du matin avant otia lokola libanda tia mabolongo na se po ete tata nzambe ye kaka mobateli na yo ye kaka mutu akopesa yo ye kaka mutu ayebi mposa na yo ye kaka mutu ayebi koteni nango ozali kotalisa. David Livingstone ayebaki deja azali na makasi kokate na bamakambo ayebi na ekutu te kokuta na ye atiaki nzambe na liboso lio oyo ebikisaki ye ebomaki ete kasi loboko na akombaki nango presque paralysé ti kino akufa na yango kaka bongo parce que lio atakaki ezokisaka ye lokola ko azalaka médecin ayebaki kozwa batraitement na koma misalelaki deja azalaki mpe bakisi ne azalaki kovoyage na yango. Le troisième difficulté ezalaki kolobela mpasi ya mondimi atangaki deja psaume 119 ndeko nanga kende kotanga psaume 119 okoya komona nyonso akutanaki nango eza kaka na kati lokola à l'âge de 9 ans ayeba ja komaîtriser psaume 119 azalaki kotambola nango te nzambe batela ngai nzambe kotikanga natambola selo mibeko na yo tikanga nasala mokano na yo pas selo mayele nanga mais selon force na yo biloko nyonso oyo eza kosala ete esimbaki kondima na ye pasi ezalaki mutu atiki ba fromage na ye bambumbulutele ba pomme de terre na ya poto atiki mpo kaka aya na place bangungi bazali mpo na liloba na nzambe mpo ete liloba na nzambe eko akokota kati na vi na ngai mpo ete biloko akoyebana me bible yango batifa yeba mpe kotanga yango nde place oyo tokomi sikoyo na troisième difficulté ya David Livingstone en tant que papa ya molimo atei bato asali musala na ye ebongo kotika yango kaka pamba boye il faut former te soko ozali maître former bana classe on va former bana classe. C'est comme ça aller partout au monde faire les disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. David Livingstone na ba ville azali ko regrouper na ntango bakoko na biso wana ayebaki mpe koforme bana ya mike na bango balingana bango kotanga azalaki kovanda na bango abandi kotangisa bango aye kosala ekole de dimanche mutu ayekola kotanga liloba na nzambe kotanga bikokoma biloko na David Livingstone introduisaki yango na babisika nyonso azalaki kokende parce que bolingo na ye na bana ya Congo bolingo na ye na kati ya baafricain azalaki nango deja avec franchise, avec vérité, avec molimo mosanto ezalaki kati na ye. Kasi difficulté akutalaki nango yango mabeza nango te kote ya bana ya classe. Ba mama bayeka boye laka na ba village batie songi. Bible lobi yango te banani bamona misala ya songi ba mama bakufela mibali de veuve. Banani so bamona misala ya songi ngai te eza na Bible. En général, les femmes, pourquoi basi on va dans misala songi kene kota la émission sur saka ya songi kota na détail. Mais basi bataki songi na ba village pour dire que hey o salanga ni sauma. Bino baza kotika ka bana na bino. Ba kene pa ya mundele oyo. Ba vana na sanzete wana atangisa ka bango. Hey bana, boye biteke ba mindele baliaka batu. Hallelujah. Difficulté oyo David Livingstone ala mukata la bwe bana classe boya la pembe na pona tangisa bino biblia boye ba kotanga boye ba kokoma bana vide poli pa mawe ko tsaba laka na bango yebino kona bango eya ko sala ete sikoyo kotangisa bana classe pona tatu David Livingstone ekomaki kokoso de o troisième difficulté causée par les mamans bayekolo bayete mundele aliaka bana botika kokena pembeni ya mundele oyo songi ha ezali eloko ya misato David Livingstone akutana nango. Comment David Livingstone abimila kena sika oyo? Comment David Livingstone apafina kote ya bana kelasi bayekola formulaki tangu tozali kozonga ndeko na ngai kokende mosika te l'impresario Joachim Zambona kati na émission oyo ya la vérité tokena koyoka susu nzembo oyo ya bandeko na biso na Ghana ya Kwaku Giasi na sere na biso Christiana Love kati na Memi Oboafo. Haleluya.
Bande kona ngali suto zonyi kat na ebiso oya la verite place ozel ko blaka kande kona biso papa na biso ya molimo koko na biso pe to ko iba pona nini David Livingstone azali koko na biso ba chrétien kati na Afrique précisément na mokili ya Royaume Congo Royaume Luba tina ba Royaume nyonso place ba mwataka zenga bazalaka batatu nkumwe. Hallelujah. Bande kona nga awa tosiliko mona ete na tango David Livingstone azaliko sala ba makamunyonso oyo azalika kana mama na bana na ye pe azali deja na bana mibale babota mikati na Afrique awa azako tambula kana baona bazamba na ba place ya mpasi nyonso oyo me eyai ko sala ete soko zaliko kima yo tata kima yo moko kima na mwasi te parce que tango za okima na mwasi so ko mi place mai ezali te ye kaka mama ko yebso ke mai to mboko mi na place mai ezali to kima bazali ko ya tika na tele banana a pose da nini ba mama ba la ba mai biloka boye yo un évangéliste yo mosali ya nzambe ozali na degré ya un missionnaire faites attention na tango ozali déjà marié ya kokumbaka misala ya ki missionnaire oyo les places où on a respecter Saint Paul. Saint Paul, c'est le plus sage de tous les apôtres que moi j'ai connus dans ma vie dans la Bible. Donc, il y a un moment qui est intellectuel, qui déjà été. Et ça dit, malamu pour la yota, tali ko sala nzambe ozana célibataire qui nous parle. Parce que ma poids est belé ko yana simana yo. Ko kima lingo kima mwasa ko frene yo. Place auto komi David Livingstone. Motema neza ko pela kaka to asakila nzambe wetu, mukalenga wetu. Vidi mukuluwa, il faut qu'on a salé là. Mais si comment avec cette femme qui me suit dans ma difficulté à boye, aïe qu'on a décidé, il faut yo maman ozonga na poto. Déplace ba qu'on a décidé ozonga na poto, bazonga ki na poto. Mission na ezala ki penza ya koko kate kilo na ya. Pour ça que ne côté ezala ki kaka me esimba kite. Déplace na bazonga ki wapi na mukili ya poto, na Londres, bazonga iso na Londres. Tamba zongi na Londres a komini kanda na yeba makamu nyonsa kena yeba kuta na niveau ya Afrique na ba difficulté nyonsa kuta na yango a expliquer yango ba oye ba kozo yango na cadre ya histoire ba zongo na cadre ya histoire ba oye ba kozo yango na cadre